Mbote na bandeko nyonso bolanda biso na chaîne na biso ya Voice TV officiel. Mbote na mino bisika nyonso bozali. J'espère que bino nyonso boza bien na kati na bandaku. Biso toza bien na ngoli na nzambe azobatela. Merci na bino nyonso na nde bozwaka ton na bino ya kotala binema na biso. Tikete nzambe na lola amona bino nzambe na lola apambola bino. Na souhaiter la bienvenue na ba nouveau abonné. Merci na ba visiteur et merci na bino nyonso. Alors bandeko lelo toza na recette na biso ya ba poso na ntaba na ba foie. Alors tout découvrir. Voilà la famille. Donc ndenge na yebisi bino awa toza na ba poso na biso. Donc eza ba poso ya ngombe. Voilà. Déjà tout nettoyer yango, ils a propre. Vraiment il est propre. Et toza na nisuni ya ntaba na biso. Donc eza ba partout eza na mwa mukuwa. Et toza na ba foie na biso awa. Voilà donc biloko tozo lamba lelo recette na biso yango wana. Toko banana nu oyo eza stelon ngai na banana nu ndakotokisa oyo ezali ba foie na nga. Na tie ba foie na nga na tie mai e na kocha mungwa. Comme bozo mona mungwa na nga yango oyo. Toche na oche mwa quantité mungwa bongo parce que na mona foie oyo ekota mwa mungwa na pasi donc na tiango mwa mungwa ebele bongo et toke kochango sikoyo na moto etoka. Voilà. Tozongi pe awa tokotokisa ba poso na biso à part ba poso vraiment ezalaka makasi. Alors faut que tikela ngo temps etoka toche feuille de laurier na biso. Voilà. Et toche mai parce que eza elo moins eza vraiment makasi donc faut que tu yango mai. Donc non sala ngo tene na sala comme d'habitude so non tokisa musuni na tika ngo etoka la mai nango yango moko ebimisa mai nango oyo na ochango etoka po eza vraiment makasi donc toche ndamba mungwa et toche na feuille na biso toche na mai et tozokende kocha yango sikoyo na moto pona etoka. Voilà. Voilà la famille a tozongi na ba foie na biso oyo tochaki na moto tomoni yango ezotoka ekomi boye. Donc c'est ça, tozo continuer wana to balola yango. Voilà. Donc ba foie ezalaka ba genre mi balé boye mususu ezalaka so etoki ekangami ekomi lo wali kofi boye. Donc ekangami penza et mais oyo ezalaka ndeti ezo dinda boye. Donc ezalaka mi balé nga na préféra oyo. Donc na préféra oyo mais ce qui yo préféra pe wana mususu eza problème te okopi ko sala na wana. Donc wana pe ba poso na biso zo continue na kotoka. Tozongi awa na ba foie na biso bandeko. Ngai nazo boaka mai ya ba foie oyo. Donc wana eza ngai donc nazala vraiment na ebité pourquoi nazala à l'aise teke na lamba ngo kaka na mai nango wana na mona mai na ndenge zala mwindu bongo. Et puis et cheka moi ezana moi ba déchet moko e panzana ya mwindu vraiment et arrange ngate ki na liango ndo bomo na ba mwindu ane zo kitakitana et arrange ngate mais soki yo e dérange ka ote pas de problème olambi na yo bongo ezana ngo problème te mais nga vraiment mai wana mwindu na kokate ki na lamba ngo directement bongo. Donc c'est ça. Voilà. Et awa to changer njungu na ba poso na biso parce que tokoka kolamba na njungu wana teza mokie. Et awa sikoyo tozo tala soki ekomi na étape nini. Donc tuna tendeko e kosala combien de minutes. Ah bo mona nga mona ozo tia fourchette na tala ndenge nini ezolemba po ewumelaka. Donc wana na moni fourchette nanga ekomi mwa kokota eza na makasi ekomi mwa kokota siko na eko tia pe ntaba na ngai pona elemba poso ko chango nzela moko na ntaba no ekokoma poto yango ezakaka makasi usati so olamba ngo kana ngombe mais soko chingombe na mbala moko na wana ekozala kaka ngombe no kopanjana musunyoso yo koche kopanjana ba poso wana ekozala kaka makasi. Voilà siko pe to ekobakisa ba foie na biso wana ntaba na biso pe etoki to bakisi ba foie na biso siko na représenter bino biloko oyo tokolambela recette na biso. Toza na assaisonnement na biso. Donc assaisonnement na biso et toza na ail, toza na coriandre na biso. Voilà, eza ba coriander seed et to blend yango ekomi bongo. Awa toza na mix herb na biso.
et toza na tomate na biso ya pâte oyo pe vidéo eza na chaîne soko olingo yeba comment ya ko réaliser yango. Et voilà awa toza na tangawizi na biso, toza na mbuma pilipili na biso, toza na batomate na biso ya fraîche, toza na ndembi, toza na poivron na biso, et toza na litungu na biso ya demi litungu na biso ya rouge, et toza na litungu na biso ya mwa moke boye ya normal litungu na biso ya pembe. Et awa sikoyo tokobanda nanu na oyo ezali ko préparer ba biloko na biso, ba légumes na biso, biloko oyo tokolambela misuni na biso. Voilà, okoki ko salela couleur nyonso ya poivron oyo olingi, nga o nazali nango na frigo yango oyo, donc eza pe ya munene te, eza nango juste ya mukie tokati yango bongo parce que tokonika yango. Donc choix eza ya mutu na mutu ndeko, soko lingo nika biloko no niki, soko lingo tika mibimba otiki, soko lingi o râper eza yo. Awa toye kokata tangawizi na biso, eza ndenge yo lingo salela yango, eza ndenge yo lingili sauce na yo ebima. Nde naloba toujours bandeko kolamba eza na loi te o elobi ke il faut kaka olambela eloko wana boye, non. Eza ke question ke elamba ka biloko ebima bien tant bato bakolia bayoka biloko ebimi bien. C'est ça, voilà oyo eza ai na biso. Donc wana toche toyepe kokata tomate na biso, kokata tomate na biso awa. Donc c'est ça, oyo eza biloko oyo tozokende ko blend. Donc c'est ça, tomate na biso tozokata kombo moni, toko blend oyo ezali ai na biso, toko blend tangawizi na biso, toko blend na tomate na biso na poivron na biso, même matungulu na ko blend yango te. Voilà, donc choix ya mutu na mutu ndenge olingeli bandeko. Donc c'est ça, voilà. Et yango yo nde na yebisi bino déjà, donc tomate, tangawizi, ai na poivron yango na nde tozo blend. Et awa sikoyo toye na matungulu na biso oyo tozo kata. Donc c'est ça, tozo préparer biloko na biso pona kolamba, tozo kata yango mwa mikie po eza vraiment te ke minene, non, tozo kata yango bongo kombo mona, donc tozo kata yango mwa mikie. Donc tozo éviter mwa moke kotia biloko ebele na mode ya vitesse po bato ebele bazo déclarer que vitesse eleki mingi. Ko comprendre eza vraiment bien te, tout ça la ka bongo pona batu de bazaka batu musu baza vidéo eleki mulai, vidéo boye, mais tant bato ebele ba réclamer que donc c'est mieux totika yango na mode normal pour na batu nyonso ba comprendre. Voilà, tozo kata ndembi na biso, tokati matungulu na biso, tosaleli deux couleurs ya matungulu, et awa tozo kata ndembi na biso. Mais soki yo peut préférer no ke onika na ba biloko no nyonso, eza nango na problème moko te bandeko. Voilà, awa tozongi na moto, mafuta na biso déjà ezui moto, et tozo banda sikoyo kosala sauce na biso. Voilà, oto etie wana eza ndembi na matungulu na biso ya deux couleurs, toko kalinga yango, toko tika yango elemba muke avant tokoma na étape mususu. Voilà, na woloba lisusu eloko moko muke bandeko, pona kaka makambo etali ba commentaire oyo tozwaka. Mutu mususu oloba o po anini osali sauce, basalaka yango sauce te. Nga nasali sauce parce que na préféré soupe na nga ebima boye ndenge basali sauce. Mais soki yo sepeli ke tango yo osala recette, so osepeli na recette, mais osepeli na partie ya sauce te, osepeli ke otia biloko nyonso mbala moko, eza nango na problème te. Voilà, wana matungulu na biso elembi, toye sikoyo kozwa biloko na biso oyo tonikaki, toye sikoyo kotia boye, tobandi kosala sikoyo sauce na biso, tokokalinga yango boye, tokotika yango ekalingama ndambo. Voilà, donc toza toujours wana na kati ya makusa na biso. Donc c'est ça, tozo kalinga sauce na biso, tokotika yango parce que solo ya ngai il faut et sila. Voilà, wana ekalingami ndambu, tozongi sikoyo. Voilà, et tozozwa tomate na biso ya pâte. Donc tokozwa tomate na biso ya pâte, tokotia
parce que toi on a besoin que dans na soupe nanga oyo na recette nanga oyo na lingi te ezala soupe moko mai na lingi pe te ezala soupe moko kilo mais ezala na kati kati, donc ezala na kati kati no tumula donc no tout soupe no tout kokangama, donc c'est ça. Tozokalinga soupe na biso et tozokalinga sauce na biso, tokotika ngo vraiment topesa ngo temps pona solo ya ngai ya tomate ebela, et puis biloko na biso babande bamatumbu na biso et tout elimba. Voilà, donc toza toujours wana, donc c'est ça. Tozokalinga sauce na biso et voilà, tozongi tozwa assaisonnement na biso oyo toche assaisonnement nanga ezalaka na tant na sala kango na tchaka mungwa, mais na tchaka nanga mungwa ebele formaté et toche ko mix up na biso na tchaka nanga mungwa, mais na tchaka nanga mungwa vraiment ebele te ke o ezali ke ekokanga na biloko, donc raison nanga ezali peut-être un moko na sangisaka ba assaisonnement et pour na ko éviter peut-être un susu mungwa et les kamakasi, c'est pour cela na tchaka nanga kaka juste muki et toyo kozwa coriandre na biso pe tokucha. Bon, eza choix na yo pende na loba toujours soki ndeti ozo sala assaisonnement omoni ke ocha na mbala moko mungwa na yo ebele na assaisonnement na yo oche na yo, mais so polingo sala lokola ngaki oche mukie peut-être un mususu o sala mélange ba assaisonnement ou soit mutu mususu o sala ngo boye o préférer un mususu sala la cube magie ou ngo sala un mususu jimbo ou bien et tout, donc choix eza ya yo moko, c'est ça. Voilà, tozongi awa bilo na biso elembi et tozosko sauce na biso o to salaki tokocha na kati ya biloko na biso. Voilà, c'est ça. Tokozwa tochesko sauce na biso boye, toche sauce na biso likolo. Voilà, et totiki yango sikoyo etoka esangana sauce esangana na biloko. Voilà la famille, tozongi sikoyo toye kocha mbuma ya pilipili na biso, toye kocha mbuma pilipili na biso et totika yango etoka. Voilà la famille, wana sikoyo tozongi, donc c'est ça. Soupe na biso yango yo, biloko na biso yango yo, soki nano meka koloba pete ke est-ce que po ani osangisi ba poso na ntaba na ba foi, donc kolamba ezaka na loi te. Voilà, tobomi mbuma pilipili na biso to fini yango boye parce que na zela ki ton na tie sauce et toki et tout ma ekiti, après na yeko longola moi quantité na tiango na nzungu mususu pona peut-être nde na fini pilipili boetan bana bakolia et déranger bango te na longoli yango na tiango na nzungu mususu et continuer nango kotoka à côté. Voilà, bilo na biso yango yo juste ko contrôler kaka pour soupe na biso to moni déjà ndenge ekiti pona ezika te na se. Voilà, donc toyo balola ngo boye pona bilo na biso ezika te bomoni soupe na biso vraiment ekiti ma ekiti, bilo na biso ebeli vraiment kitoko, Voilà la famille, résultat ya soupe na biso ya biloko na biso o ezalaki ba poso taba na ba foi yango yo. Donc il est vraiment simple et facile ya kosala. J'espère que vous sepila nango. Donc ceux qui n'a pas mekate beaucoup ko meka pour vous ala décider. Il est vraiment recette moko kitoko mende na lobby ba poswana izwaka vraiment temps, toko lamba ona misuni mususu ko welela nanu ko sangisa ona misuni mususu te, sinon te misuni ekokoma poto yango etikali makasi. Voilà la famille, merci beaucoup na bino nyonso, vraiment bobo sana ko like vidéo te bande ko like eza ofele. Merci, tokuta na mbala ya sima, bye.